Capage TV. Capage TV. Capage TV. Nataki vidéo mon compte de collaboration à quoi qui na aéroport à Kufaki alors qu'il nzela poto bamso ba roloba pe kindoki bamso ba loba ki pona nini asala ki ba vidéo na aéroport ba mona ki ba lokie tokoye bate azala ki na nini ndeko mwasi asa pesa ki alobela ki ata mutu mo reproche atusu abia loka ka mutu passe est-ce que tout ça rappelle check-up en autres pour nous c'est comme démoniaque. Capage TV. Oui, et la cause la bien la famille. Batebele bazo s'écrouler. Pour bazar tellement na problème dans la famille na bango. Tellement na problème na place ba fandi. Libanda epé sa solution ti. Ndekonanga, libanda epé sa solution ti. Capage TV. Batusu ba koma afungoli live. Akomino isa tumakamuna privé. Na habité peut-être ba biso tozana moi mitema ya ba job à taille de haut et les bas ozana on ka maîtrise ozana on a maîtrise la famille na yo mais les réseaux sociaux et comment place ya ko se justifier to pesa ba juge anzela ba vie privée na biso to pesa ba opportunité ya ko lobela mama kam na biso ba yebi na ba o ba yebite to pesa penza accès et ça rappelle au moins ya mabi. Capage TV. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Oh, recommandera sort non anani. Capage TV. Toi, boss, toi, boy, raming jugement. Somme taza les sous-soutés. Nabila télé. Y'a on a le baranabino. Contenu équipaka. Contenu sa vie na yo sur terre salaka nini okendaka wapi entourage ezaka na lola te nyonso tosalaka na se e bandoleka na biso lokola livre. Capage TV. Ndeko na biso mwasi azwaki ntango solola na baproche est-ce que bandeko na biso bazalaka na bafamille te bazalaka na bato te na kati na ya famille na oyo libanda te po libanda okombeta pe ndikama libanda boye akia beti libanda ya kanango pena na ba famille na biso. Hours oh na hours is na hour wani zil kuna pastor uti kuna kuna sikoyo bebe nango oh ndebe baboti na wileri oh kuna ndaboti oh voilà vraiment ñu Ephraim te kasi muno ka plateau na emisaki yo na yo zongo out ça c'est vrai bani no batuchaka na bani ndebo oh kuna na ka somo bato wa kokote kuna te c'est vrai masuka ka oh ya ya oto oh kuna nyonso ke mona kuna pezali donc bachela ngo pe côté na niveau ya nzela wileri kabinda wileri voilà na vérité ba ya voilà donc en face plein victoire voilà donc couragement ya kabinda na wileri voilà on a photo ka pasteur na kati na ya ville na awa te na biso ba qualité ba rideau na moni ya ko sakana te ba kuso nga na moni eza ba kuso me makaba kinse quoi te pour exemple kuso mso ko somba ba kosa ngone lamba na kati soko tali vraiment mais Ephraim kasi na tapi de ce que on a déménagé na ko zwa mais bana na bambe bana tout à la pasteur et ba pongi monsieur boya biso likaba bambeto akala on se m'appelle biloko ça c'est vrai yango wana somo na bambeto médical biso tala ba fusco ba bambeto médical vraiment et puis la remarquer ba rideau na bango soko sombi bazotongo fait au fait ça ndeza ka to ba bango so ba rideau ndé ba ka o ba kende ko cha boyo sa so mo te awa soko tongi tala machine yango yo sawa na ñu Ephraim te ba umela en tout cas livraison na biso eza gratuit livraison eza à domicile terre au ma petite na banda
okofuta ata 100 francs te. Bamontelo biloko nyonso balivre. Surtout livraison na biso eza gratuit. Bofongola heure. Bofongolaka partir ya 9h. Ok. 9h, maison Ephraim a déjà ouvert. Et bon, le système est comme un peu tiki mbongo na yo. Ceux qui peuvent tiki, barossa les l'oignon sont alors ceux qui peuvent contacter ba numéro na biso pour voyer ba adresse yanda pour payer pour livrer. Moi, tu n'as pas eu de capage télévision. Ouais, bon, et bien que moi, on a face au micro. Moi, peut inviter à Zana été. Donc, on peut inviter, des fois, bah respecter. On a pas le sous peut préciter. Bah respecter. On a pas le sous bisoter. Ah, des fois, tout ça, on a besoin de face au micro. So, on a pas balinga yo. Ba balinga peut être so ba zapper. Ba zapper kaka. Ba on peut balinga pasta John. Ba na tour à John. Ba peut balinga réalité ya kanda. Ba na tour réalité ya kanda parce que maman peut voir vice versa et kende zonga. Merci na ba Olanda biso bozana poto. Bozana Kinshasa, na Lubumbashi, partout, na Australie, nzambe ya bomba bino. Nga wabino mama Kapash, nzamba salinga grâce. Na ye, nous na bino parce que l'actualité pezali. Des fois, on a préféré un mois penga pe na beti moi c'était na actualité, na lobi na bino, to partager parce que ezate ke ngai na leki batu nyonso na koloba te. Mais ça ka moi savoir mukie, na moi koloba mukie na chaîne yo, nzamba pesa biso Kapash télévision. Toyaka devant bino pour nous présenter bino quelques éléments parce que biso tozata moi koyeba koloba moi ndam yango moni ke toyaka to lobby et zo édifier pe batu eza likamoko ya bien batu belé ba maman Kapash surtout na nzela maman Kapash lelo sekate te ko sekezaka na tangu na yango il y a un temps pour toute chose toza na personnage et personnalité mususu ozongi pela na personnalité mususu comme fait la personnage ezala mo ko seka wana po émission talama moi promotion na ozo propulser lo na yo po ekende côté fanda ezala place mususu au monde pe moyen pe ko sekeza te ndeti sikoyo ko ya na ngombe ndenge pene ezala raté na ba émission mususu nzambe apambola ba non n'abonné parce que ba te belé na mususu bazo ko s'abonner te abonnement surtout et bima na téléphone mais na ordinateur na évité paradis son ordinateur ils ont la place on va finalement s'abonner ils ont raté on dirait la télévision peut ils ont raté donc si on s'abonner ou comme un partenaire il y a Kapash télévision faut avoir un téléphone à partir de téléphone na yo soko s'abonner à tout comme ko tchango la télévision ni na bamboka ya libanda ba tchaka biso aux ala directement abonné aux ala na opéra bien donc on fait ça merci na bio herbe cacao na tika nkuna et partage je crois bien faut paradis aux Zélanga yango mais boyebi ke tous un partenaire il y a bio herbe cacao tous un partenaire il y a Kwata paradis na ebi kacharango tous un partenaire il y a maison Elohim na Willery place autoté kaka Ephraim pardon maison Ephraim na Willery place au moni ke tout outil stade de martyr ozoya au mona maison mo batekara ba biloko nyonso ya meuble ba kiti ba rideau au tout ça qui promotion la pasta ezawana paradis azo illustra ngo comme ba publicité na biso to lo ba bien ba o nyonso bazana besoin ya promotion Kapash TV ezawana maboko polele to za rapport na bino oh Kapash c'est ka cher oui promotion za la cher ninge po moni suki o za ngo ya kitoko ya salon parisienne ezo takata o nyonso lingi perruque na za pour na bino o nyonso lingi robe en panne ya kitoko bo na za pour na bino o lingi neti oyo eye chez Sarah Likoko eza anti-acné bon mon ngana okola mais elongi na ngeza ya ba bébé pona se traitaka et kendara partout ba robe livraison partout ba produit à taille SL livraison partout ba perruque livraison partout nzambe ya pambola bino apambola pe ba batala rabiso ezate ke ngai soki naza awa c'est que naza extraordinaire nazo mona leki nanga na sima ya caméra ndenge azotala seke na bimi bien po soki nazalaki nzolu le mosusu nga atala pe bongo te otala mama Kapash bimi bien peut-être perruque peut-être bo azomi le bena sa motema na mikumisa te pona yango yo pola muki na tongo neti biso ba mama to kuma otala bana ubengani na famille te mais espoir eza ke nouvelle amabe ya te
surtout ndenge ezalaka tokoli topanzani panzani po ndako na biso totikaka na mama ndadi saza bipa na Japon Cynthia aza na 24 bajaki baza na 24 côté songolo famille ekomaka pena éparpillé ntango tokolaka mwa affection wana ya kibomwana oyo tozalaka nango mpona baparent na biso et se détachaka mwa moke tokomaka na bolingo na mosusu ya bapartenaire na biso na mosusu komona bolingo ekabwani ekei na mosusu na bolingo mosusu ekei na belle famille bolingo mosusu ekomi na bana tokomaka un peu éparpillé yango soki nzambe azosala bino ngolu bozala yango nasengaka bafamille il faut bozalaka na unité moko ya kosakana te parce que famille nde esalaka fondement ya moto babiso oyo soki tozotenir soki tozali ezali grâce ya famille parce que olingo okweya peut-être mama ye alamusi yo olingo baye peut-être Ursula Kapasha ye alamusi yo na eloko moko boye. Donc je vous dis la famille est très 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 important likambo mosusu olingo oloba yango nalobaka ezala na biloko mosusu bato balobaka mpo bato ebele bakaka mpona kocontredire maloba ya malamu nga namona na ngango normal mosusu akozala na souci ya famille na ye to ndeko mwana famille monte ku akoka kolimbisa te eza mpe mbeba limbisa bosana mpo nzambe ayeba nde nini azongiselaka biso ya motuya bafamille ekoma trop séparé trop divisé omona tantine moko boye alobisaka mwa bango te abima ndoki papa moko boye abima ndoki na famille songolo bafamille ekoma divisé parce que le diable alingaka te famille ezala unie diable azaka wana pour égorger koboma mpona kobebisaka oyo ezali misala ya bana na nzambe il faut toujours tozalaka unis na bafamille ata koyebisa Ursula Kaili problème na yo te mpo nga namonaka baproblème c'est pas important nde bato mosusu bakoma afungoli live akomi na oyesa bato makambo na ye privé nayebi te peut-être babiso toza na mwa mitema ya bajob ata ede oyo eleba oza nango ka maîtrise oza nango na maîtrise na famille na yo mais les réseaux sociaux ekoma place ya kose justifier topesa bajuge ya nzela bavie privé na biso topesa bato baopportunité ya kolobela makambo na biso na bao bayebi na bao bayebi te topesa mpenza accès ezalaka mpe eloko moko ya mabe yango nalobaka famille fo ezala ini mpo na nini okozala na problème na yo réseaux sociaux te moto kokorige oyo yaya toza na bayaya toza na baleki toza na bacousin il faut tozalaka en bon terme eloko mosusu okoloba na yaya na yo te olobi peut-être na leki na yo ozwi mpe solution olobi na leki na yo te olobi na mama na bino ozwi mpe solution lelo bato bazali kokufa amekaki na mosusu kokende kolongola zemi alobaki te azalaki na problème songolo pakala alobaki te azalaki na maladie ya motema mutu moko boye baswanaki ya bomoni soki mutu a perdre vie babanda na koluka téléphone toluka na téléphone na ye totala banda akomelaki nani asalaki boye pour ba mesure d'enquête kaka ezalaka très important kozala ini mingi babika po bazalaki proche ya bafamille na ba na kamokala mosusu bato bakoma oloba na poto awa famille soki ekabwanaka awa mutu akomaka ennemi ya famille na ye bafamille epanzanaka na poto nalingaka conception wana te c'est mieux longwaka partout tozalaka ini nde tozalaka parce que botala bato bazalaka ini même na libanda mboka même na bapoto par-ci par-là bazalaka bien bakendaka liboso mais totala bafamille yango oyo balobaka abengana ndeko na ye avandaki kofanda na mwana kasi ezalaka kaka na mbilinga na problème mais so boza ini omona moninga abeti cope na Bruxelles oyo aza na cope na Lyon oyo aza na cope na France oyo aza na cope na Espagne oyo bosangisi jour afeti bomonaki boaka bien la famille c'est très important. Mes condoléances na ndeko na biso ya mwasi nataki video moko ndeko na biso akwaki na aéroport akufaki anokende nzela ya poto bamiso bakoloba mpe kindoki bamiso balobaki mpona nini asalaki bavideo na aéroport bato bamonaki baloki ye tokoyeba te azalaki na nini ndeko mwasi asapesaki alobelaki ata motu moko proche bato so babi alokaki mutu pasi est-ce que
tout ça rappelle check-up en nzoto pour nyonso comme démoniaque mais biso mo to yeba te que nzoto na biso to za bonne santé il faut kaka okenda kaka pour ça l'entretien nzoto quand des fois na la voiture moi la voiture recalée boyo tambola ba caprice au moins la mécanicien parole ba mère ah 2 mois yango ça l'entretien la mutuka te fait caler karate ma foute remis salité faut changer ndenge moko na nzoto ya mutu ndenge moko na nzoto ya mutu esenga rappel traitement esenga rappel entretien ma foute comme na niveau nini mai comme na niveau nini mutu aza na état nini stress pe bomaka tension pe surtout bokonza ba vertige de tension ba misusu to salara manque à repos il faut que ça na repos il faut que ça contrôle ya nzoto place de surtout to tchaka te muta ko fi diable te bazali na bango pe kindoki zali mais est-ce que to salara ba check up est-ce que to lo ba makam na biso privé ata na ba famille ata na ba maman na biso ata na ba baza tout autour na biso to zora conseil ya malamu to yekola kozala bien na famille bato ebele bazo s'écrouler ou baza tellement na ba problème na ba famille na bango tellement na ba problème na ba place ba fandi libanda epesa la solution te ndeko nanga libanda epesa la solution te na mona ki ndeko na biso moko ya théâtre na tala ki mo vidéo moko azo sala live a expliquer problème na ye ndenge ni fois zonga na Kinshasa ya ozata na cousine moko te ndeko nanga mwasi ozata na vie na yo moko te ya kati ya famille to grand frère to yaya to mama abino ko benga ta na téléphone mama na suki et bon so to luki bato ya mokili et bon nzambe oyo na bible na pesi mama matondo mbote ma mama chérie o alakisanga nyonso ezaka na bible nga mama apesanga ba verset abina ngata mama na o ndima nga te talaka nyonso na bible balobi to pesa parce que maman lobaka o do yo pena o kisanga na verset ni mama basita na tali yo pono zo ba kitoko mwana nga mena verset nini yaya kanga ka bible recommande ton sort à l'Éternel et puis mo kobelanga on a c'est mets à lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. On recommandera sort non anani. Toyebi na biso mutu nyonso za maîtrisable o to kangi ka bikulu na kinyangwa. O biso to lingana biso délire. Likamba bi to kanga te maîtrisable to kangi. Tout le monde aza passager na mokili oyo. Mais okoleka na ndenge ni ese bozora terre kosola na nzambe na otala ba commentaire musu ba komeni pe asona tantine na biso to bosto boyaka mingi jugement so mutaza lisusu te na bilatelo yango na lobaka na bino contenu ekipaka contenu eza vie na yo sur terre osalaka nini okendaka wapi entourage ezaka na lola te nyonso tosalaka na se e bandoleka na biso lokola livre mais oza na poste nini oza côté nini ata ba ange bayeba côté le papa ata Jésus Christ aya côté le papa okoloba nini eloko nini okose défendre na yango parce que liwa misusu ezaka brisque toloba te ke toleki ba o bakei na valeur te ezaka ngolo mokoloba nini est-ce que ndeko na biso mwasi azwaki ta kosolola na baproche est-ce que bandeko na biso bazaka na bafamille te bazaka na bato te na kati no ya famille na libanda te po libanda okobeta pe ndika mo libanda boye akia beti libanda ya kanango pena na bafamille na biso tozalaka bien tozalaka vraiment bien et ça très 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 important to qui para santé ba problème mental nous avons ba homme de Dieu partager ta pour ba pasteur ba comment la plupart ba pasteur pour comment les mususu lobeli di kama ke beta to comment un peu perdu mais ngai na analyse au kaka pour non ke na o chité na analyse au kaka na loba ndeko wa bozwa occasion likanisi pe makasi ya kotalanga recommande ton sort à l'Éternel mon frère ma sœur
poto yango mpe ezala mpe fin du monde te bango mpe baza na Kinshasa peut-être baza mpe babesu mpe baa mpe mieux mais kozala na kimia eleki nyonso okozala na badifficulté na poto mais so ozala na kimia ya nzambe so opesi nzambe baproblème na yo makambo na yo esukelaka yo na kolo mokili tozalaka vraiment très rapproché na bafamille na biso na baparent na biso parent moko te nayebi te ya bandoki bazalaka toboyi te mais moko te alakelaka mwana na ye to alukelaka mwana na ye mabe biso mpe baparent toyeba maloba nini ya kotya likolo na bana rentrée scolaire yango oyo nabeti sete mpe nazo kobeta sete baparent nini oyo bakei deja na baekole mpona kolandela bana professeur na aza nani livre nini bazosenga entourage ya mwana eza nini bana bakenda kosuba wapi mpo nga na contrôlera ti urinoir ya ekole bato nini bazalaka na porte baportier bakengelaka bana bana babandi classe misusu omona baparent mosusu bakenda kotikela bao bana na moto bakenda quel risque baparent bobongo na motema ko nansaka touche à tout oyo osepela na mwa parti na ye asimbi tozala vraiment attentif nzambe aza mpona biso nyonso mais biso moko tozala prudent ndeko mwasi balobi aokaka mutu pasi wana mpe eza tension soki emati mutu akozala aza na esengo makasi tension mpe emataka mutu okozala mpe aza na souci peut-être anomona naotika bandeko na nga na okende peut-être azalaki deja na malade on sait jamais on ezaka entre parenthèses supposons parce que topesa exemple tozala vraiment proche na nzambe ta ekomi mokuse diable mpe atelemi nangona nanga si liwa bakoko te rare liwa bakoko nde na kala ezalaki rare surtout mpo monake mokili eza mabe ekomi mabe keka na tiktok mpo kuna to epermi libulu bakolakisa moto azokufa bazofilme donc eloko mosusu ebomba na su na tiktok eza te nzambe ya pambola oyo nyonso azwi likanisi ya kolanda Kapage télévision mpe mama Kapage na édification ya moke oyo nananga ma pasteur te mais naza mona pasteur nayebi quand même kosolola na bato oyo balandaka biso baapresiaka biso merci na taille SL bango nde bazosalaka poso na biso pene ezala bien tosala mpe régime kitoko merci mpe na salon parisienne air bao bapesaka mpe perruque kitoko nzambe ya pambola mpe bao bazwi occasion ya kolanda biso tokutani prochainement na numéro ya sika okoloba nini na nzambe merci nini okopesa na nzambe avola lolobaka nini bana bakendaka classe olobaka nini soki oza marié avant bolala na papa na ndako po nyonso ezalaka na maboko ya mama la femme sage qui bâtit sa maison bosalaka nini bosalaka prière d'ensemble esila kuwa prière d'ensemble nga na no préféré ata mama tie ba prière d'ensemble tonimba na biso mais tozala prière d'ensemble chaque butu tozonga na makolo ya nzambe tosambelaka mpona baentourage na biso tosambelaka mpona biso moko eza très très important. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec un tout nouveau numéro avec Maman Kapage. Bye. Kapage TV. Kapage TV. Kapage TV.